tika mabuma on libanda me ekwei. Eza yo. Leki na biso akuba oyo. Niclette. Non, Niclette te. Oh, Mungu. Soki. Oh, akuba boy. Mona akuba na Congo ana. Kombo petit angonani. Kombo soma suba mweza nani ya. Mwana soma suba. O komo eza nani? Niclette Mbungu. Eza yo Niclette Mbungu. Po eza bat na mona rana. Boleka na ba poto nanga. Yo Niclette Mbungu na nani susu. Soma suba mususu na Chimène. Loko bima ko sala ki là ça se voit que yo moko muto mi publier ki mutaka la wana et puis to na ba preuve. Soki na yo ke suna kombo Plamedi Koko. Munoko no kana yo ki ka prononcer si kombo Plamedi na munoko na yo. Na ozelo avion. Nga na yo beto na États-Unis. Po oza instrument na nga. Oza bord na nga na façon na TikTok. Oza loko na nga. Tu es ma chose. So ba tu ebi le loko Coco Chanel c'est grâce à Mervyn Bondonga muta façon na TikTok. Oza loko na nga. Oyaka ozaka na succès ozaka zoba awa. Ozo chaka manzaka boy. Soma suba o Gloria ebembeno Gloria ma via ko Gloria tala ba su ke tshaka ba perika ke kuba tala munoko solo imbécile ibi bo saka na okufela muto yo kufeli soi-disant petite sœur na so ke za ko logo tate ya ba quartier o tshaka caméra ba na ko lela nazo bate ni ye kameika nazo bate ma vie o zo courage wana wapi bi bo saka na liwa Bien bon sakana liwa ozo no courage na poko cha caméra o banda ko la petite sœur na caméra na miso bato ozo songo wapi na je bate yeke anga ni kome ngai tazegate Keve oda pepe kale OK sous la parlement kuna o banda la biso ba pongi ya muta ko voter azate ya Ozo mi kosa to voter yo te. To voter yo te na ko voter a muta ko voter azata. Ozo mi kosa no ka pamba ya muta ko voter azate Kevin. On te vote pas. Personne va te voter. Ngamo na okita kongo kuna na bisa ba voter yo te. Ya to voter ba député to tala pe mwanzoto. Totali nzoto a député to bi député so akero lobela biso on sala biso bien na parlement. Po tshanga ba kia ba komi ko signaler ba live bandokyo yo. Bon luka nga bolinga na lobate. Kevin a ko voter yo. Muta ko voter azata. Yo déjà on a 22 ans, au commis déjà obèse parce que Kevin est obèse. Tout est la vérité. Kevin pèse 90 kilos. 90 kilos. Siko, député 90 kilos ils sont monaï. A ko lobani kuna parlement. Et comment défendre biso yo pongi de Jésus de Josolala. Muta ko voter azata Kevin. Ko landa pe ba abonné à Mariate. Baboni wana ça veut rien dire yaya. Baboni wana ça veut rien dire. Tout n'a fallu ba Coco. À ça la conférence de presse. Otalelanga bolole ya ba Coco. Moano omoninga. Soki boza boy pesa simba kindoki pardon bo pesa nga na simba kindoki na boma ba Coco na linga ka ete mona so na moni na vie nga na boma ye nango ebi pesa simba kisi pona ko boma moto otinda nga na ke ko bwakela mwana malade mbasu please leo na okota makala na okota ndako nganga pona Coco bola kisanga pesa bwakela moto malade na obwakele mbasu libele. Siko Benita, okomo sala wapi na entrepôt. Benita kizengi pena. Yo muto zaki na docteur. Au lieu profiter sa ta formation mo ya bien, na santé on sera bon bien. Yo ke ko se retrouver na entrepôt. Ya on a vu ça bino na TikTok mobimba mutale kinga na maela zate. Mutale kinga na musala bien zate. Mutale kinga na mbongo bien zate tala musala Benita zo sala kuna botala ta bino moko na musala pusu Benita musala bongo osango na Congo te
Mais toi qui recouvre ba pousse dans entrepôt. On peut moussa bon fois la mouka 5 heures hein. À la mouka 5 heures, au moins on peut pas payer kaka. Ba payer 1500 € par mois. Eh, souffrance hein Benita. Oh oui. Benita yo na koyela yo. Na na yo te na moi na TikTok. Non tenge bino ba bourrika TikTok bon enregistrant. Ya liboso. Bijou la reine de Jessica. Ba violer pas 10 personnes en diama makolo. Moi na moi sur Kauka. Ya bibale. Fali Baikoko. Zoba asuka Bijou asuka na 3e primaire. Ya mibale Fali Baikoko asuka na 4e humanité. Ponya asuka na 4e parce que abando sala ba vie ya ba kindumba ya ba kindumba et tout nzoto bando Kauka. Donc nzoto ya Fali Baikoko na so ba vite ponya Kauka abelaka aza anémique. Fali Baikoko. Yami Satu Benita Luna Champagne. Zoba Moussatu Yewana. Ya Zoku tu diplôme. Te ya kosa asuka na 4e primaire. Non, asuka même pas na 4e humanité. Benita asuka na 2e primaire. Parce que papa Koufaki Moutaro foute minerva la zala kite. Boka ba bourrika ya ba star. Siko ba bourrika bondi ba sa ba bonde belé. Bourrika. Na lobby hein, bonjour. Eza pona ba TikToker, botali lamba ote, botala suki te na ebisi bino leki na nga Daniela Kufi na 2 semaines ya matanga. Pona zonga ya kosaba video na TikTok kozonga 40 jours. Tolela non leki na biso. Mais na lobi na ba TikToker zo ba mbwa oyo ba poster Daniela tanga Kufi. Soit fa video za rabino ndenge nini? Tango poster moninga za TikTokers ndeti biso akufi. Bozela ta minimum ateleka. Nazotanga bakombo soma suba o Fali Baikoko oyo. O poster mwana kufi obandi kosaba vidéo yo pejo kokufa liwone kolekaka inaperçu boy Fali Baikoko. C'est pas gentil. Benita makolo soso. Benita makolo soso o poster mwana o ke fanda to lela non mwana. Bo bandi déjà bandi ko poster ba vidéo pour na mwana mité matin. Tout ça na mwana mité matin pourquoi? Ba vidéo ngo kimaka boso na soif ba vidéo boyeni ni soif kaka bo poster boko finga le lamba la tipo mama député nzaka na mbongo boso mona photo na sima na zangi lamba na zangi pericte. Non mais mawezo sila na mitema batu. Mawezo sila na mitema batu. Non. Non. Tozwaka temps so moninga akufi bongo totiki no ba video kozanga tokoya kosala tolela na moninga tofanda no na mawa ata 40 jours apamba un mois ekokute oni so ko poster vidéo te muti bezaka o poster ba mondo kaka TikTok pe futaka mbongo te na sepelite attends que maman analyse fait na lo balikambo yo tolela Daniela na kimia Daniela qui ton âme repose en paix leki nanga vraiment leki nanga abando seka kaka nana pasi nana mawa bon natiki bino nana mingi oloba mena suki wa Ochilinga vuma Daniela Fali Baikoko mais yango balobaka biso toza na pouvoir à long te soki ezaka bongo ba bisana Mervin pona entre Fali Baikoko na Daniela Fali Baikoko akufa na keno kopema nazo mona tina na mokilité na mona katina Fali Baikoko na mokilité akeno kopema kufa na ye poni batuka na ye binde bazo kufa to sanga pasi na kokate. Et puis nana zemi 2023 bandi poni nana zemi bon les lisara moi c'est zemi c'est pas bon c'est pas bon passer awa mais na pesi yango pona ko servir bino de leçons boya ko laksa biso ba mativi na TikTok j'ai mal laksa biso 30 ngana mona ki $30,000 na compte à Jemima $30,000 $30,000 na lopango a GB. Lopango a GB wana ngana na construction na kopesa bino estimation ya mbongo o écouter na lopango wana. So eza mukie so ateki yango e ba 250,000 ndakozwa. So eza mukie 250,000 pas moi.
Po eza lopango eza très monene, eza en étage ya kitoko mbongo vraiment puis na gb écouter sikoso na lobi ke bato misusu so bwana mbongo botikaka ba papa na bino na mapengo te awa sourire ezaka awa minga kati ekolongwa me ya liboso ekolongwa te basalisaka mikolo dentier omoni oyo oanga ekangamaka eza facette ba poser ngo likwa mino mais pour les grandes personnes ba tila bango dentier hein o soki alingi alia a chango hein et bomba parce que mon histoire a droit à sourire à bien la vie parce que son moni maman j'ai mandé bandolo ba oh c'est pas bon elle a vu l'argent fa qu'elle sombelé dentier eza dentier ba ko limé minuté eza a chango so alingi ala la longoli a tena mai elongwaka o mo anga elongwa te mais dentier elongwaka. Parce que bolo bana batboa na mbongo et na pesa ki bota la fani yango yeyo kachez tala zoba fani oyo tala ye abota debo mone bobota 10 bana na 7 papa aya poto nzela makolo nzela souffrance yo fani ozo sakananga yo naebisa ki ofani naebaki yo te bato bayebisanga bafingi yo moko ko se présenter pa nango pesinga défi na relever na tiena photo na yo fani lobi na kosala lo live et puis c'est fini je clôture nazo zelo sela ngai 30 émissions la kaki biso pourquoi na osaka live lobi après sili nango lobi to la 30 émissions na yo olinga ki oyeba na to fuli yo tala imbwa oyo tala soma suba oyo olinga koyeba na to fuli yo nazo fulo lobby ko banga te za live à clôture pour nga na likolo na ba se loba live à tout moment te so ki jour dans prête na sali mais lobby des à clôture à live na yo to la 10 émissions la kaki biso 30 kutu et puis to na ba vérité oyebi to lango yo imboara mufani yo za tufi osatina te 30 émissions la kabiso ezaka te kizengi nyama malgré na ofingo bwekanga azaleki no zoba nyama ngako zaleki no tilo kozanga tina mwana moko makangu o mama azaki mwa musala aramu yo na bai no selo live te devant à domicile biso photo de famille na yo sala live beta 2000 personnes yo no selo sous live te na fudio déjà silité makam na peso silité se wana se no na sako bi mama yi potanga ko swentaka na selo kwa mama na zoba kizengi ya beya o sene etangaka mai ya salita ko se papa kuna biso makambo achake zemino na aja papa kuna biso na mbongo azaki nanga akoko bimane lokwa salite lokwa mama abino mwana musala keba na ona muninga note keba na ndeko note eza soni ti nzambe muta lobi ki andeko no tozo kanga manga oyebi ke ga so ndeko nanga soi-disant wanga ngapi no wanga nae kista. Pour ton information, jour au PC concerne les mêmes journées na finga qui le sous. Quand les mêmes journées na finga qui sous ma via koimboa. Tele loko saleté oyo yoko sakana nga te hein. Kieba no kolbanga zoba bololé et complexé jalouse. Oh, muta wanga lobi ebine yote. Yozo kanga maka yebio ataku to yebinga ataku to makila moko to liano na sani nini to kina no restaurant wapi to zota 1 minute ko beta ba masula privé na biso o yebi vi na ngate na yebi vi na o ba uta ko betelanga eloko ni ko kanga makindeko keba mwana imbwa ramu eloko ezanga tina fanyo na tina te na peso fe bachata mama bata ya wana zo botaka ba enfant moko ya mama bata bana bazokola kaka boy kizengi nyama zoba yo continue de voir bazo seka yo te liki ngo lobi ebine yo te me yo ko yebi ezala ta to ba cousine to vanda da ko solola et tout ça mais ngano to solola te na yebi na nga yo te problème nini zoba nyama te lo ko salte o nga ko zande ko salte lo kwa yo
Na pesa ko devoir yaka na photo de famille, ça la live c'est la 2000 personnes. Yo no lobe so tesi na foule yo mingi. Mais ozaka video asuka pe na sel yo. Zobo za kizengo za zoba na Orlando eso te mutunde saka bien. Ponga muto muta o wanga na ngana kondime te. Kizengi ni. Yo zo tambo na téléphone na cher o Benita. Obi Benita. Obi Benita. Obi wapi. Kuna ozoba ta makam na zolo bate. Benita azakata na téléphone na boete. 13 Pro Max boy Benita yebi yango te. Ozomona mobile na uti kokufa awa azotambo akomi kosala na entrepôt azopusa pusu. Kuna na entrepôt kuna ganyaka $1000. Tia sombaka iPhone 14 boy. Fami kwa ami boma. Yo siko na âge no boy 4 ans. Ozali na iPhone 14 Pro Max 13. Ngapi na zaka na ngoti na âge na yo hein? Hein? Yo za trop gâté. Na fandi nanga na yoka abimisi ba voice privé na biso to solo laki achango na réseaux sociaux. Tango Benita ebisinga ki nazo porter Lucifer na libumu. Non, wane talibino te. Mais songa na bimisi ke ake ko kundola mikuwa a déterrer mikuwa papa na cimetière. Pour papa Benita kufa. Donc yetanga lobi bon bino bozaka bandoke. Tango ya ebisinga ke nazo porter Lucifer eza mabete. Ngana ebise yaya. Kende pa banganga pe o memata mwana pour elenga mokleza ko mema mwana ndeti pona Benita c'est fini. Je dis bien c'est fini akobota kate soki Benita boti lo banzambe exista kate Benita ko bota te soki nzambe a exista ka Benita ko bota kate. Je dis ça non marché moteur. Partager vidéo avec Coco Chanel et comme elinga déjà nazo pesa bino Facebook nanga komelanga na Facebook mutakala Coco Chanel na tindeli yo. Mais avant na tindeli faut tindela $20 ya mutakala wana eza tellement sali. Coco Chanel za ndoute hein ebi choko zaka mabe hein. Oh Christelle Lomboto pa pesinga défi. Christelle Lomboto alobi nini? Bongo ya yo kwa ko bisanga na so na muta ko bala na été. Christelle net Christelle mama zawa na ko bala Christelle to ba pe vérité. Na ko bet akobala Christelle Lomboto. Boy bisanga na nanya ko bala Christelle Lomboto. Nanya ko bala Christelle Lomboto. Christelle aba ndumba ba sali vi makasi na ko bala Christelle. Christelle aza lele. Christelle aza PD. Ya bimana ba PD na ba lele. Na ko bala Christelle. Moi si bede bon on a robala ya soki ne ka wana robini ya bino na TikTok na robala Christelle. Mon robala Christelle azatin. Asa ne ka wana robini na bino na TikTok na robala Christelle. Ngai langa basi ya mabala. Elenga moi c'est robala ko za mobala sûr. Ozomona mama ni mwana wana na zoyebisa mama ni Mervin azaki bana oyo na famille lelo muta kotombola musapike bana na ba manka respect bakosi Mervin baza parmi bana oyo papa baka bokola bango bakendaka pa bakite bazalaka bango mona lopa na bango ata ko tupasi papa baka zakini na bapasi na yeme baba ata ko kende pa batute bazaki ka na mama na bango na papa na bango tant papa baka ko koma na mbongo ko kota na Monisco comme un ingénieur parce que notre papa il est très intelligent, je te dis maman donc papa baka ko koma na mbongo ay ko s'éloigner bisu bien na famille donc ay ko s'éloigner la famille nde bana ba ko funga bana biso to yana bango liboso akufi donc yana bango liboso de ba mère fille na ba yani musuka mwasi aza na Canada nde ba ko fungwa na famille. Ozomona maman, mais ce sont des enfants très bien éduqués. Des enfants où les autres ont comme aboyé, la réseau sociaux qu'on filme la batoué. Tout le monde dans la famille est étonné, maman Annie. Tout le monde, Mervin, je te dis maman, même maman son a vu parole, le nom le baboyé, parce que c'en est de trop. Mais Mervin, elle me respecte. Vraiment, Azan a respect pour la famille, Azan a respect, mais on a pas trop lingaté. Mais quand tout le monde a des réseaux sociaux, moi, on a commis boé, maman, ni biso tout, les famille, ils ont comme ça, biso. Quand on a dit, à côté de la famille, papa, on est tous de bondonga. Papa, n'a papa, n'a papa, n'a bosso.
papa na ye papa na aza troisième avant dernier je ne trompe pas ozomona yango wana nalobi mokomisi atali nani video ozofina parle benjamin j'étais vraiment nazalaki vraiment mabengabi yani mponga alandako mingi yani nalandako mingi après même na balive mosusu même quand j'étais chez Pingi là j'étais là na banda opeso bambote on alandako mingi yani mais yaya zela Mervin oyebi question nga na kota TikTok lelo eza cause ya Mervin abandi kofinga mobali na nga mosutu bon mundele nyonso azalaka ne mosutu ti mindele aba age na biso afinga mama na nga azwa mama na nga tia na page na ye Mervin azwa mwana na nga tia na page ne mpo na ye eza ke soki obali mundele na poto il faut bota bana mibale misato lokola bamosusu soki nzambe apesaki oka mwana moko ata obalaki zairoi etali ye na nini Mervin afinga ngai afinga soki na kota TikTok lelo eza cause ya Mervin boyebi quand même kakenda kobala mobali na Tunisie toyebi kakenda obala mobali na Tunisie toyebi yango keye mutu akenda obala mobali na Tunisie toyebi yango keye mutu akenda obala mobali na Tunisie wana toute la famille le sait mobali yana aza na mbongo obala Mervin ana mbongo obala Mervin après de toute façon eza vie privée na bango moi j'entre pas là-dessus parce que eza vie privée na bango na rolo bango te parce que c'est elle obala mobali na yake obala mobali nete ça n'engage qu'elle moi oyo naye koloba lelo parce que c'en est de trop monina akufeli mama Mervin Bondonga c'est ta grande soeur et tu sais bien nani azoloba nani azoloba monene akufeli mama yo mpe oleka wana oyebi douleur ya kokufela mama ndenge mama patience akufa mwana mokie mama patience akufa ça fait au moins 15 ans yango yaya linette eza cher makasi so nayebi so pro linette okondima te bébé linette eza très cher ça coûte très cher linette vraiment so nayebi prix ya okondima te okima eza très cher bato nyonso tu bazala na réseaux sociaux tosekaka toyebi ba oyo eleka na bandako na bango te omona mutu mo na réseaux sociaux aosika mais oyebi makambo oyo ezoleka na ndako na ye te oyebi bamoma nini te ya pasi oyo azotraverse mais ozomoni na réseau trop belle bien habillé mais soki azongi ye moko na kati ya chambre azongi ye moko na kati ya ndako abi Seigneur pourquoi ça mais lobi ayesu na réseaux sociaux aseki na balève na nga nyonso na bandeko kolata bague moko na mosapi na nga awa moto tobenga ano na français nalati yango lisusu te pourquoi parce que moto alatiaki nga yango aza lisusu te depuis 2019 navandi na ye ti akufi na 2022 le 23 novembre. Jemima Kokonzoni, je te dis la vérité, ma petite sœur. Ce qui n'a moni on a TikTok avant 2 ans. Ce qui n'a moni ma tambe no wana ma kolo baguette wana na TikTok avant 2 ans. Na rokato ma kolo wana mike wana. Et puis na mona ke yo muto bomi mama abino. Oui, yo muto bomi mama. Po TikTok e futaka te. Kolela yo leli mama. Kobamba mase oyo bino bamba mina se na mona bino na TikTok avant 2 ans. Bozongela nga na TikTok après 2 ans. Dena mona makona bino. Soki ka na moni makona bino te o sepela nga na TikTok te leki nanga. Oko sepela nga na TikTok te. Zongela biso na TikTok après 2 ans. Yo sakananga. Bino na momona nga impolite. Muko bomona nga impoli bomona. Tamunoko zimba lokot. Yo. Imbécile Mervin. Tala. Ngana na kota na nzana te mkono kota. Na mona pe moyo kota nzana te po. Nga foto kuta to bunda. Tant que to bunda te oyo kanga te. Oki. Nyamata oza ilonge vimba ya no so kwantu za nzema bota na butu. Yo Mervin. Obota na butu. Nyama kizengi. Maman, je n'ai pas compris la partie où Mervin en a fait longue. Boba zemi nezo compris. Tout à l'heure, on fait débrouiller par là. A tes aïtés, mais la monnaie comme Mervin. Et t'as une atteinte?
Yo. Tala si mo da kalubate. Yo, ils sont dans les colis moko. Pardon, moi, ma vie, donc la vérité, un père a qui n'a été. Baby, loba, comment la vie, c'est vérité. Le lot de live ya sou, kana Sabino. Et puis, na annoncé bino jour accouchement nanga. Na olingi ba let na bino botine na mbongo na somba let ya bo sunga bébé. Nazo bota ana mars. Nazo bota na mars, zeme pusani. Bonjour, bakunzile kinanga na zongi TikTok. Ani na Elio. Ani makwanza na Elio. Ani botine la bo identifier Ani na vidéo oyo. Ani plainte eza wapi oganga ki wa plainte. Eza wapi ti siko ezo komate. Plainte eza wapi. Niveau a plainte de komi na niveau nini. Olaka ki biswa na kangisi Mervin. Zoba pa Fanny. O abota diba na set papa. Ayekoloba kende ne musika Fanny zoba kizengi tuna ani. Plainte suite na wezande nini. Ani na ebi lo mboko koleka yo. Et puis tikali bongo na histoire ke na lelisa yo. Mervin Bondonga mobo lelisa ani makwanza. Olela mai na miso. Alors ko mekaka te na za. Soko lukinga esu na za. Na oleliso esusu. Po muta oleliso ezakanga. Ngaka muna lelisa kao. Fanny, open message na yo 30 émissions za wapi mwana mbwa o Fanny. 30 émissions za wapi mbwa ramu oyo. Mwana mbwa. 30 émissions za wapi. Bien bon mwana da mutu. Olivier, quitte là. Bon mwana da mutu ndeko so ki soi-disant ndeko wanga na bia yebine yote. Mais ozo kanga maeka ki star. Non. Ngaso muta wanga ngapi na wanga ni yo ko kanga mutu ndenge nini. Ezama mbwa soni. Mutu yebi yote me olingika ayeba yo. Eza sans terre. C'est quand on souki wa pilelo. Après un mois, na oye la bino live. Anima kwa kala na Fanny. Na oye la bino live. Na mona yo te. Muto na komoni na mwana défaut. Na TikTok oza poto yebaki na kofinga mwana na kofinga mwana te me na kofingo mama. Poza mutema mabe. Oza mutema mabe. Mwana na défaut longole avorté. Eza logique. Mwana konyoko ma yo po konyoko ma. Olinga to mona mwana na défaut ça rapasi. Nga mutu loko anga Mervin. Grâce à TikTok. Mwana muke boy ayebisa yo jour okokutana bokobunda na likolo nini na kobunda na yo tomi yokelaka mawa te siko ntango moto omi yokela mawa te soki anaye kaka koloba verité ke Kevin dabukaki likolo ntango amatelaka ye na Dubai. Mwana muke o asutukeli vi na 21 ans oso batie beauté atie perruque ndami moni très belle. Mwana azana kari na munoko. Maya sozo seka kari zo monana, c'est pas propre. Biloko bomba olongola ngo. Botu na ba cœur s'il vous plaît. Kari na mutombo di kembe. Soit disait hôpital moko eza reconnu mais ye moko ko l'hôpital wana tango abela ki akende ko zo baswe na poto. Likolama ekoti infection. Ekoti infection. Faki akende Inde.
bozo bebisa mona likolo ndetinga vraiment bakateka likolo yango vraiment fanda na kiti po ami yokela mawate bakata yango esila nango bakati yango akomine koko esili nango eza mabeta akati ko apemi na ye po alingi kopema te moko Maria na biso kaneti to voter yo Kevin totala nzoto muta avant to voter to voter yo te muta ko voter azate oza munene makasi okoke na parlement te oza na 22 ans biseka se kokoli nanu te kola nanu zwa maturité tu es encore bébé mais ozo bima na mukolo na yo boza Marcona couple Marcona bébé yake Marcona Brigitte biso pe basi mibali misuto linga ka Maya vraiment yo za moi oyebani pe mwanda mibali misuto pe balinga ko poni ka Kevin Mona muke bongo keno pas été profiter ka la succès non aluka ba voter ayende pour na vote toza a bon mona Kevin ko postuler toza kaka awa bon mama kamne semne za la vérité toza awa ayende pour bo voter ya to voter ta ko le bébé lo kuna parlement te il est déjà dans mon nene bongo so tu quoi comme na parlement kuna a commandant Salaka sport et belé Kevin. Salaka sport. Mon nez n'est ma bé. Oh, comme diabétique pour rien. Oh, malade, mon sous avant l'âge. Salaka sport. Osa très mon nez, osa très kilo. C'est quoi, on a raison. Tant vas à bon, ben, un bé, toi. Yo, on a beaucoup de ya tumbali koloko. Hein? Bah, on m'a mis dessus que la vente. Kevin, pardon. Ma ya tumba yo finga ba mibali ya batwa wa. Yo finga ba mibali ya batwa wa. Talaka vike la sabino via kindumba. Ma yo za mutu moko la mobile te ono abali yo te na baluba o shela ya no za munokolo kwa requin. Shela tumba zoba so masuba. Moi c'est salta zarata na spete chez la tata saka lokwa mwana bumbu chez la yo pe maintenant omena ba jeli la Maria pona nini na ba luba soki no ba bali moi c'était tu peux pas poster ton nom pona nini siko yo place wana Maria azola sa mobile ne ba bali na te na ba luba zaka bongo te biso to ba luba na ba luba soki ba bali yo to ko la sa mobile te za mabe eza mabe makasi siko ndenge komi bongo na ba luba akomi ko la sa mobile avant l'âge Toza awa. Soki Keva balik Maria. Moutana a 22 ans, Maria tu as 28 ans. Tu dois avoir des enfants. Il faut botabana. Oza na vie de couple na yo. Keva a 22 ans. Ti akomara baida kobala encore 10 ans, 9 ans. Et toi dans 9 ans, 10 ans, kobadana ba 37 ans. Sans enfants, sans mariage. Prends ta vie au sérieux ma chère. Raisonnaka. Pour le cas malonga zo peswana ezate. Soma suba o Gloria e bembeno Gloria ma via ko Gloria tala ba suki o tshaka ba perika ke kuba tala munoko solo imbécile ibi bo saka na okufela muto yo kufeli soi-disant petite sœur na suki za ko logo tate ya ba quartier o tshaka caméra ba na ko lela nazo bate ni ye kaveika nazo bate ma vie o ko courage wana wapi bi bo saka na liwa Bien bon sakana liwa ozo no courage na pa ko tia caméra o banda ko le la petite sœur na caméra na miso abatu ozo songo wapi na je bate yeke anga ni akome ngai tazegate imbécile ma vie ma vie biso foute lombo oni ka biso ba fait kinyo zo finira tongo midi pourquoi to tielo là na ba niveau ba Canada ba dobo bo élection mutakana Mervin, tu commences à exagérer en fait. Tu commences à exagérer en fait. Tu commences à exagérer en fait. Parce que ton lembi imbécile à Mervin en fait. Tout le monde est fatigué en fait. À chaque moment, personne ne va focaliser ma comme sousou. Bah que nous imbécile là ça mon attaque tout le monde là ça mon nene mais yo tala musu le roi pina bebay. Tala musu di mon comme nene. Le coup, moi, si je na 50 000 personnes, je vais dominer dans désordre les gens. Des gens comme ça.
monoko lokola badobango na 58 000 personnes donc monoko eziebi tozana chez la tumba na Maria tumba yango chez la lobaka so obiki bino classe ya Congo bo sakane naza licencié yaya kolobaka te eza soni licencié biko se défendre te yaya tika ko chez la na Maria tumba bango kutu nde yaya milelo na milelo bango ata classe bayebaki tata école nini maternelle bakenda te chez la na Maria tumba bazoba ya TikTok yango wana mono esunani Chacha Bourrique Christelle Lomboto Kizengisien nani susu sona bosante Ferdi Coco yekutu ba cousin da alakise maomda ya sima Allô? Oui, allô? Merveilleux l'aksani ndozana. Eloko ta yaya nazaka mama député 6500 Te kana munoko la simi chaque fois. Ah d'accord. Kanga pa munoko yo katina oluba. Yo mutuno kwa mutuno lo kwa gojila wana yo mona yango te. Ta mutuno kwa boto ba yombe. Ba boto lo envie. Et moi comme insulte na ki parba na Congo te. Basaka na kaka na kikoso. Basaka kaka ba ebi kivet te bafandaka na se ba che kaka. Ben infectieuse au matabango basa bien te basa dans la souffrance ebele ngane suko finga sayo et conseil c'est aux intervenir pour na Maria ou bien olingo finga naka na naza sika pona fingo ah d'accord OK boso na lo bana kona dato mai ben grand soko yoka te tuna batu ba landa yo ya mibale na yebiso oza maile toza zoba makasi omoni mwaso azana zemi aleka ba live ta bana ofinga ozo comprendre oyebite so mwana obima nani kofinga ka eza mabe oyebi via mutu te oyebi pe lobi te ozana zemi ozo comprendre yango na lobi o munoko munene lokwa mwaso obimisa mwana zoba kofinga abatu te kolokwa libula wese o ya bato bavanda na bakingasa ni kuna o c'est na moi loko za mama finga muke lobano ka finga na muke apokita na fingi yo vraiment na place amba finga no ya finga mwa muke apokita tout munene loko la banyo babua kaka ula ya yo kenane ko bala mbali po bandolo bo bando finga bato cha bato mal à l'aise na TikTok problème no ezani nous a zo bato nini on ma yele za na tout etondeni oh boni boyeko olekisi pena na TikTok oyo yo penza yo mwana olekisi allo Mervin ok na bango bien ma bango likolo ba yuma wana ba ko mutu bulailo là tenga to continuer tina suka bobi misa ba insulte boloba mais j'ai plus le temps ya ko répondre bino pour des personnes qui me demandent pourquoi Mervin Oban la lamba oyo oui moi je suis comme ça nga so place ba finga nga na sala kama kamwana pona pesa bon ma finga déjà la tini la moto $500 à Melama et je manque pas l'argent pour na la dane ko sa vidéo na tabilamba bien na cha maquillage na cha suki na ko sa vidéo. Bonjour à tous, maman Analyse, Mervin Bondonga, maman Bopé, Thomas Satonda va savoir. Tous en analyse ya Coco Chanel. Les filles, bozomona nde succès et memabiso. La fille au bomona histoire eza nini. Akomi koteka mafuta, akomi koteka soi-disant produit ya ba face. Oya ba faux, oya za même pas na laboratoire ozo sa ba produit wana. Ye moko achaka filtre ngwa na ba vidéo nae. Elle s'est filmée ye moko mutakala, so botali vidéo na mutakala abombi ba partie intime na ye mabelo ese kweya abota na obana te, onza botaka bana butu malakisika ba face na ye po ba ba ko somba ba produit après okosila muninga makambo. Nazo luka plamedi oya. Tina niveau yo koko. Ulakisa nzoto na yo nani yango akobala yo. Nani akobala ndo me filmer bongo. Réseaux sociaux kaka bozamba ndeko ba conseil kabino te. Bozamba ndeko te et puis sonité oye pour saliper live. Puis so na vidéo wana depuis avant-hier, to sela ki yango live te to lobela ki yango te.
yango tokoma ndeni na ba 21e siècle obapuye mutaka no yepe kofanda pe olobi pe esali nini nsima nanga kitoko. Oui, parce que yo moko ndo opublie photo opublie video na yo po tomona nsima na yo. Oh my goodness, Seigneur Jésus. Et puis tika lokuta lobaki okulanda fi wana lokuta bakosala eloko te plamedi na lokuta osala live na compte na munene yo bijou mwana nzela makolo batobola na miso ya mobali na bana na ye yo zo yo kate kokotaka makambo yo kufokanga mundu ngana episo kunga sona na TikTok yo kanga mundu na makambo batu mwana nzoto ekauka o bijou la reine ya mafuache mwana moko azanga tina sans papier mo boye États-Unis. Coco Chanel Ozandoki. À suivre. Biso aboye mama député soko sunginga ka na $500 eko salanga bien mama député $1000 kaka ya pamba yaya so na seli bino addition ya ba monta ba osenganga na komi na $50,000 yaya ndako kabela lali la kotikela na tika bino na obeta histoire très bien lobby oezaka flash na pesi na koti ba détail te ya comment quand o maman abelaki quand oyo akoma ko nécessité ba soin quand oyo ba memaki na jeûne et prière pour na soi-disant ebikisa maladie o maman azanango. Nyonso wana tobeta ngo lobby, on va bien développer dans attendre nga ya obet la bino histoire. Pour la siko na zasi on s'arrêter dans côté 3 ou 4 personnes et puis toko beta ça live mon solo lobby. Allô? Allô? Oui, allô? Mervyn, Bonnie. Ouais, ça va. Mervyn, okotika no lisolo te vraiment na bolingo nzambe obetanga ta mkomususu. Mama na kufika lelo ya pasi nano eza na mitema bana na ye. Te me babomisi mama non faut to betango po ba babomi mama bien sûr ata babomi mama ba msu possibilité eza te merveille. Yo moni ba tonso basala ka te possibilité za la te ya somisa ka 3,800 €. Mais eko za nango div tala omoni ba tonso basala makambo na ba sentiment tandis que place ola na bongisi te merveille. Omoni na vie mama na kati yo po bino bato bisenga jour wana o Mervyn azotika bato bafinga ye ngeza life nanga jour wana sala ba congolais plaisir bafinga po balinga kofinga yango na tikaki nga awa Mervyn soki lelo problème ezwinga boko yebisa nga wo ake Mervyn pona ni otekaki lopangu no te pona ni parce que na fisa bino na mbongo na maman député alors je même pas l'accepter soki asa na mbongo problème ezwi tozo finga te na bi bien notre maman qu'elle repose en paix au fait qu'elle repose en paix et le bata pomba tozo lobaka vérité que ba orgueil bando c'est la batu ya sac soi-disant pour l'accès na facture au sombi sac $3,800. Pourquoi poni batuka na yebi nde bazokufa tosalanga pasi na okoka te bayebisanga Mervyn mpona entre fali baekoko na Daniela fali baekoka kufa nakende kopema nazomona ntina ye na mokili te namonaka ntina fali baekoko na mokili te akende kopema akufa na ye gloria oza ndoki moto obomisi mwana wana eza yo po eza normal tokolela na caméra te ça sert à quoi yo za motu moko okopesa biso mpe kutu annonce te yo fo fanda na coin ozolela ndeko na bafamille oza bezo obima na tv te ozoya mpe koparticipe mpe na baémission gloria osola monoko boye ezobazoba oyo na suki yango mabe boye manuka azoya mpe kopesa explication azalaki na mobali nde wana te bazokosele makambo mavi ozozwa courage wana wapi Daniela Coucou tout le monde, mes condoléances d'abord na famille Kokonzoni et comme elle est sur TikTok que notre maman qui a tant souffert a reposé en paix. Mais loko to changwa pour na kopesa bana misusu ba influenceur na TikTok pour bazoma yele. Et moi tout ça la analyse. J'ai mis ma Léa okangela ki biso na TikTok a que maman na bino boliaka na famille présidentielle. Siko yozo kendeka lo koso ya kolia na famille présidentielle okiko glisser te que maman comme na problème ba rein
ake ko se faire soigner à l'étranger. Mais yo zolia no kaka leo lakisaki biso $30,000 ya Jemima na kati ya compte. Mais Jemima, qu'est-ce qu'on peut dire au bomi maman ou bien? O lakisaki $30,000, à quoi sert? Ya ko bomba $30,000 na compte, mais maman est souffrante. Maman est très malade, mais yo lakisi biso $30,000 bas o sombi sak o ko somba 10 villas na mikonga. Na 10 villa wana mwana mama nanga Jemima nazolela pasi ya moboti bosungi mama te mama na témoignage azolo bazanga ki na passeport pour voyager Jemima ozola ta ba bijoux ya ba 4,000 $, ozo nango soki 5-6 eloko ni ezanga ki oteka bijoux mama kenda à l'étranger. Certes oui, soki muto akomi na dialyse on peut plus rien faire. Akendaka tout moment ba sokola ke makila. Séance, écoute, ezara 3 fois par semaine. Et là, que bomi maman Jemima, batiki maman ça la veillée, jeûne et prière, et pourtant maman zaki déjà affaiblie. Maman était malade. Pourquoi botika maman a ça la jeûne et prière, et pourtant aza malade? Au lieu bozo essayer bas soin, dialyse. Mais bozo na mbongo, donc bozo mona. Qui m'a tué via TikTok, bande ko biso bolandaka bana ya kinte, bazo simisa bino ba kiss rien et même bana elo côté. Jemima Léa, ou la kisa biso compte à Jemima plus de $30,000 to monaki. Ce que $30,000 et quoi qu'on soigne maman te. Parce que muta dialyse a kufa ka vite fait boetin bo précipiter liwa maman. Dialyse bo marate muta ko sala 7 ans na dialyse bino bwana mbongo déjà. Tant aussi ba $30,000 ba contrat à tout moment. Pour na kokenda ko changer maman makila ezanga eloko tin. Lelo mama kufi. Pour na négligence na bino ba siko lelo mokile koloba ni koloba ki bobomi mama. Coucou bandeko. Lobi oyinda na compte oyo. Viki ebola Viki azo finga malokwa liboma ebola Viki so masube loko ezanga tina mama zo bazo kende boîte mama aniki saka masangu mama azane loko na munoko te kindumba sali lokwa problème Viki lobi ko yebisa biso bana misato za na bona ndako bazaka bana nani bazaka ya zoba ebola mobali no wana te lobi Viki na tufia papa ba Maria na Sheila tokuta na lobby. Tu n'as aucun $30,000, mais c'est trop sale pour moi. C'est dégueulasse. Non, kokate. Non, kokate. Même il y a $50,000, on est à bazo bima la pauvreté. Nga voiture na kokota mbwanango ezaka $100,000, pas plus pas moins. Pour na ba moyen na siko eza $100,000. Je suis parmi des personnes en ligne à sonité. Moi j'aime pas la honte. Les choses de la honte, j'aime pas. Je supporte pas. Naïkika kolobela ba pasteur na ba prophète au bautu nanga na privé. Oh Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Bosaka nanga te na muninga na binote. Babi boela ba pasteur wana. Bosaka nanga te na muninga na binote ata muke. Je suis pas votre ami. Ba bêtise na bino na boke koyebisa ngo benita. Ngate nga ba prophétie le karate. Ngo elanga ba prophétie zanga tina te ba tufia ba prophète na ba pasteur o bibenyanga la kata oyo. Bolanga buzoba na bino ba prophétie te wana. Minoro solo. Soki ba prophétie na bino esimbaka, bobotela biso benita. Po benita ba kata nyonso na nzoto. Ya tika le pave. Soki oza prophète, osaka ba miracle, botelanga na benita ni na rondima yo. Koko bisanga ba bêtise wana te ba prophète to bazanga zanga munoko solo boy. Na soma ngo 30,000, moko eza na bandel na soma ngo $50,000 et moko eza na sena soma ngo $5,000. Toleki wana. Naza nini sungu taluka aza na ona vie. Nana nini? Mutaluka aza nini na nini na vie. Nana revenu moko makasi siko na peser $11,000. Chaque fin du mois na recevoir $11,000. D'accord? Nini su toluka na vie. Obali sina bali mobali pas très kitoko.
toluka resuni na vie honorer ba parents na yo c'est ça na bengi c'est ba parents na nga bandeko na nyonso baza na bonne vie baza na problème à vie te toluka resuni na vie et obota bana o assurer avenir na bango et l'avenir de mes enfants est très assuré. Tous mes enfants baba canadiens tango ba obotama directement bana papier na bango passeport na bango canadien toluka resuni na vie toluka ni na vie. Aux ananzoto abio na défaut moi j'ai pas de défaut nzamba salanga très kitoko naza kitoko partout j'ai pas de défaut moi naza na défaut nzamba salanga très kitoko et toluka esuni na vie eloni toluka na vie donc en bref ya ngwana elo ba nyoso ba luka na vie nga naza nango déjà siko mutu loko anga soko mati ofingi nonga esalanga eloko te. Borik na biso Benita awa atuni yoka plan yoka pe Benita plan balwaka plan préféré na yo yoka Benita Chacha plan préféré de Zani plan préféré na Zani Olympique zenga wa Chacha bise ma Benita tuni nga plan préféré ou bien plan yoka pe pâtes donc spaghetti wati misuni pâtes voilà pâtes bati ba chou ba nini ba ndembi ba sali ba bati épices belé donc autre benga pâtes na liganga ka ba pâtes na ete so nango la seke pâtes wana ba kati me épices ba chichi ba Benita Luna Benita uti kosenga pardon azoba Benita oyo makolo Mikel ko asoso epave Benita même Dieu n'est pas capable d'opérer moine na répéter ngo Benita bakata trompe na matrice bongi boy ba histoire à Benita poni bakata ke trompe na matrice pourquoi bakata ke trompe na matrice bino mususu nzamba opesa mutu punition fo bo assumer ngo eza punition nzamba pesa Benita Benita zaka na trompe ta zaka na matrice te bakata ngo. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner ba fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengiakomba Congolais TV vraiment. Namo nazana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amayandanje donc ba lo la zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko le katisana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner ba fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV vraiment. Namo nazana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amayandanje donc ba lo la zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko le katisana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner ba fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na bakalina kelenge ya combat, Congolais TV, vraiment, maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na so JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Bu, ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.